Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, la belle bateau sur les bateaux, il y a pour la navigation, on a Ezui. Ezui, vous allez pour vos branches, mon auto tient la chaîne de libération, Océan du Congo, et pas autorobomba pour Momani. Et pas autopanzaka, tout ça, ça, bien la Kamuta, papa, les moroto, Ekita, Ezeki, Sami, Salami, sur la balote pour le Congo. Et pas to analysaka ensemble, et pas auto conscientisaka, to mobilisaka, to sensibilisaka, tout ça, un bon éveil patriotique. Et pas oyo to le peuple comme la bolema, et pas auto chaka litona nzete pour être tout bien à mon malamu, et pas auto ça comme ça Jean-Baptiste, et pas auto la bomba si vous avez un mbela pour le baïti temps mais elle m'a dit tout est même souvent ce projet tout bien les colons absolument démocratique du Congo, et pas auto tellement ferme fidèle pour la baconque pour la poser la canesse pour la République démocratique du Congo, et pas auto de la Kama, le bain qu'on a absolument laboraire. On va absorber chez fouiller, ne laisser ni place que la mer repasse. Ezui, la montée religieuse. Ezui, et comme la bonne équipée pour la télé États-Unis d'Amérique. Mananangana kunya dolangana États-Unis d'Amérique et pourquoi pas yanga mon continent Angleterre. Ezui, comme la bonne qui la met de l'état de taille tout bakali koto bokelo comme fabriqué na Allemagne et puis pour la nélité maman la chalienne maman sociale maman barabitike. Ezui, comme la bonne maman missionnaire na presse fondée na mokani tababe il faut pour le moto pena bakoko ya Lumumba. Ezui, comme la bonne pasteur Willy na église Mont Carmel na Allemagne précisément na Aken na bandimi nyonso ya église Mont Carmel ya Allemagne et kamba bongo na pasteur Willy na Aken tika nzambe alola apambola bino nzambe alola pambola ba mama ya moto mojali moto mozima mete apambola mwana mère de Bruno na Autriche maman na Jolie na Suisse maman de maman Samuel Bangos na Suisse apambola papa Michael na France na maman Célestine apambola bongo Big Daniel Ngenda na mwasi na bana na London nzambe mama leka apambola bango apambola mama Jovi apambola Charlie Chobo apambola papa Mapasa apambola pe mama Pasteur Chantal que Dieu vous bénisse bino nyonso bepa biso ezali obozolanda biso Chile tela na France petit frère Zola bozali bongo bayiki boko benga bipai na bipai nzamba batela papa Alfred na mama Clarisse Samboka lipasa na ino ya se ante live mama Kongo nzamba batela yo peso manzela ya kimbangu ya tungunya nzamba lekala kopambola bakongo mani banso bande kolanga ito zolobela nini vidéo kabula long puissant. Joma mambo ile President amwache Salomo IBS Kalemba atusaidie sima kwa Manyema. Chini muloko wake itakuwa nini na hakuna kitu. Amwache Salomo arudie afanye kazi. Kwa Manyema wampa buvare
ilibidi wamwache aitumike hayo ndio ataonekana na heshima. Sote mimi Salomon Ibn Skadela de Supermarkets sote website merci parce que Salomon Ibn Skadela ana kunda na tayo tole na mtopesa confiance za député provincial province ya Manyema para fatima akeka mission na province mission Manyema to yamie bien noma ka mambi mateke to yambebe to yamie topesa confiance à la président de mandat il peut faire un service à libérer Salomon Ibn Skadela c'est pour même de tomber belé et c'est la carte de consulata Fatimeto Aminisa Salomon Ibn Skadela tosana ensemble kugerezani pahali yake ende Kibombo atufaisie manjia kama desturi. Tunaomba sana bwana president wa republiki, tunakulilia bwana Fachi katika roho yako ya imani umulibere bwana Kalonda Skadel kusudi akuakompanye kumakazi ambayo unaendelea kufanya, kwani ulitendre me kutumika na opposition. Tunakushukuru kwa yote. Eloko sango biso awa eza esengo mwana na biso Salomon Skadela aleki comme député provincial ya Manyema malgré aza na prison mais bato balakisi penza volonté ba voter massivement. Eloko tezesenga awa na mokonzi ya mboka na biso papa ya bana papa ya libota monene papa sunga biso fungola Salomon Skadela akende sala misala esika ba congolais ba polie po akende sala misala asunga yo na misala po Congo kende libotso papa ya bana fungolela biso Salomon Skadela s'il vous plaît. L'élection de Salomon Kalonda. Il a été élu député provincial à la circonscription électorale de Kindu. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est lui le meilleur élu de la province de Manyema, le provincial. La population de la ville de Kindu, toute la province de Manyema, nous réunissons ce jour juste pour célébrer cette victoire et aussi demander à la justice, que nous avons toujours confiance, de pouvoir trancher l'affaire de Kalonda. Parce que la population avait placé sa confiance à la personne de Kalonda, Skadela, et nous croyons et nous voulons toujours voir Kalonda travailler pour la République. On n'a pas voté, on n'a pas élu Kalonda pour demeurer dans la prison. Et cette arrestation, cette prison que Kalonda est en train de traverser aujourd'hui, nous l'avons toujours qualifiée d'injuste. Et nous demandons à la justice, qui est indépendante, et nous croyons à cette justice, nous avons confiance, de pouvoir trancher l'affaire de Kalonda et d'acquitter Kalonda. Et au chef de l'État, bien que la justice est indépendante, mais nous demandons quand même qu'il puisse regarder cette affaire de Kalonda, parce que Kalonda c'est un député élu désormais. Il doit travailler pour cette République, il doit sérieusement travailler pour sa province. Il n'a pas été élu pour demeurer en prison là-bas, non. Bien qu'il ait non ça. Nous demandons d'abord l'acquittement de Kalonda, et ensuite Kalonda va travailler pour l'avancement et le développement de sa chère province qui est le Manyema. Alikoshera Salomon député wetu, itakuwa mzuri sana kwa watoto wa Manyema wanalia sana juu député. Tunajua kama president atatusikia na kutoshana député wetu Salomon Skadela, député élu na Manyema. Vraiment tunashukuru sana. Salomon Skadela, mire Skadela, informe. Togobina adate. Togobina Salomon. Merci encore une fois na chute mavena molonga ile mirai mavena mukala ya yanga mokonzi na Angleterre bande kolangai. Congo a un sérieux problème de côté français. Papa ya Suisse tout téléma. Hein? Tout téléma mama jawa salam alaikum la kamisi malanga. Ils ont pas si peu marabande kolanga bolandi wana bomoni piololo ba moto bomoni ba papa ba mama bilenge kaka ndela ko toko boy. Ba télémi pona ko sepela bongo oya bango Salomon Skadela abime bongo député provincial ya Manyema. On a beaucoup de Salomon à Boloko, Kassi, Batou ya Manyema, Babundela qui est Tumba, va voter massivement. Ah, Congo, ça peut être un problème, hein, tu évites ça, mais tu peux Boloko ça la campagne. Parti où il y a Moïse Katumbi, c'est là qui est campagne pour la Bolimolaye, Kassi. Donc, on a bakanga qui est non sama, tout li qui a été nzambe, mutapesi. Bango na boyoki bana Manyema balati bongo Salomon Skadela ba sepeli bongo po etali député na bango ya Manyema ba sengi la président de la République abimisa ya bango candidat président siko esengeli ba bimisa na boloko
pour être azali député. Donc ils allaient façon moko ya ko bimisa ye ya ko récompenser ya ko baketo kangaki yo na likambo liye bakite pambate Salomon Skadela sambite pambate ba avocat na ye bakendaki bamona ye balingi te ba avocat boye bakendaki santé na ye ezalaki pasi baboyaki bayebaki ete na mosali ye mabe bongo te bakoyeba na ko récompenser na sima za bongo député to pe bavotaki ya solo bomoni esengo bongo na maniema batune bazali kosenga babimisa ye sika et Sengeli Salomon Skadela abiba bongo na boloko po ete akende kosala mosala moye. République démocratique du Congo a un sérieux problème de Lubaka. Makambo oyo mako keleka ka mbutu na likambo letali maponani. Wana to longo bongo vama na maniema epai wapi Salomon Skadela félicitations na yo Nzambe apambola yo Nzambe na récompense na bokangi yo sans cause kasi comme le député to kolika été président de la République alors ki mbela ya bana ya Maniema pona kubimisa oya bango député provincial na kombo ya Salomon Skadela. Donc c'est la bongo toloka akobama o colonel Pointe Sengeli akini kusala musala na ye oyo bana Maniema bafotaki massivement azali bongo moko ya secrétaire général et à partir à mon amboka Moïse Katumbi pas le conseiller privé avec la moto à tambola ka pesa do motema ya Moïse Katumbi ezali bongo Salomon Skadela ototombe le bongo félicitations tikanzambe a pambola yo toliki ete okobima malamu po ete osala mosala na yo convenablement na mboka na yo oba vote pe massivement toliki bongo na likabeta di Salomon Skadela to pousa na bongo na ville province à Kinshasa. Et pas yoa plutôt mon kuna ACP à mon mboka ngobila babimi bongo deuxième o azali mobé na moto ezali bongo parti à mon mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo o bongo a otaki ko remporter la député nationaux de tengela sur 500 yazali bongo na 200 et quelques députés à battre peu record na ba députés provinciaux na lisanga il y a pour te baki ba ngo bazali baike po ezali bongo ba salaki pe balie baika sina ye moko abimi bongo na 17 députés pe to moni ete moto aye na simana ye ezali bongo parti cher ya mona mboka ngobila mbata e kozala bongo boni ngobila na Félix bakoyoka na pour la nomination ya gouverneur e kozala bongo ngobila mutakotikala po ete parti na ye bimi deuxième cela veut dire ba kosola parti ya yambo ezali parti ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo et kozala boni na likambo yango pambate ye bamolongoli ye ngobila bakokanga ye ngobila bakosala ye kasi to yo komona na likambo letali ba député provinciaux na ville province à Kinshasa ye pe ache moto azali bongo moto ya babale to moni bongo Bemba azali bongo moto ya basato et kozala bongo boni na likambo yango pambate Félix Antoine Tshilombo ami sali penza makamalo ngobali po ete yazala mobele moto ya yambo po ete ayeba ko s'associer na batute kasi lokola abukaki bango kuna na député nationaux kuna pa to moni bango bazui moite kasi ana provincial ko baliki ezali teke ko somisa ngobila systématiquement ko lo baite ngobila vana bobene sika wana to pe ko lo baite ngobila boko sambisa ete ngobila ko sala kaka po ete ngobila zali deuxième partie où yezu ba député baike et ko sala te moko ya force na ezali te moko ya récompense po ete azali komiye ba ete ngobila pe azali moto asunga ke mingi na mikila bapaya akoyeka ko kende te ko sala ye mabe bongo pona ko sepelisa bato e bongia sala lokola mpoko la ko fulo pepe nini eleki na ba nomination na po ete to yebi ba député baso ba ko bima ezali ba ko pe basala ki musala te ya obele nomination na nomination ako futa bato na ye na lolenge mususu to pe ezali likamonini e kolekana likamolite maponami talati na toali kotuna misala est-ce que ngobila nyamona mboka Félix Antoine Tshilombo ou azali bongo président de la République ya République démocratique du Congo va voter pour prêter serment na ye ba ko travailler ensemble pour le likamolite gouvernorat qui monte na absolument toleki wana na ville province à Kinshasa tokei bongo na likamboli koleka lelo na ngambo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo
toliki ete ta mosusu Félix ayebi yango te mpo yayebaka mpenza makambo mingi te kasi toali bongo motombola mongo mpona koyebisa ye ete atala mpenza likambo litali entourage na ye mpasi mpe mapamba te bato bayike bakolela na CCP bandeko babengi mpe batini mongolo to balobi mamo se yabelela mpo ete toyokaka yo mpe bato balandaka yo tala ekomi komelesa mpo ete moto amona président de la république bato oyo bazingi esika wana bali kosenga bato misolo kwa ba $20,000 lokwa ba $25,000 lokwa ba $15,000 ba $10,000 ekomi commerce soki mutangaki lokomona président moyen amona ezali te mpo ete bango bakosenga misolo meyike mpo bayebi ke soki moto akoti epai ya président na nsima ya bosolo président apesaka quelque chose botala Congo na biso ya lelo lolenge ezali kokende bandeko bakongole toza kokende wapi soki yo ozwi chance ya kozala na cabinet ya tata mokonzi mwa ekolo soki ozwi chance ya kozala na conseiller soki ozwi chance ya kozala na porte batie wana te mpo yo nyokola baninga mosusu batie wana te mpo nde yo s'enrichir na mitu ya baninga mosusu nani alobi ke moto nyonso akokuta na Félix fo Félix apesa mbongo akoketa mosusu kopesa mpe likanisi ya kitoko mpona kobongisa mboka tala ndenge bino botelemi wana bozali koboma alors tozali koyebisa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atala entourage na ye malamu atala mpe entourage na ye malamu mosala nini bakosalela ye pamba te bayike bali kolela bayike babandi kolela ete bakoya me bakokoma te pamba te bakosenga bango misolo miyike soki oyo akotela kati seke acorrompre bato baza libanda ndenge bolobaka lokota ya lifaransa kasi république démocratique du Congo ekotambola lolenge mboka na biso ekozwa développement ndenge nini soki bandeko oyo bino boye kosalir mboka ndenge wana mpe mpona nini bokosala Congo mabe ndenge wana mpona nini bolingi mboka te mpona nini bolingi koservir nation na lolenge ya malamu te koyebana na bino na Félix Antoine Tshilombo eza te mpo boya koboma république démocratique du Congo koyebana na bino na ye ezali teke boya soki apesi bino ebonga mpo bino bosenrichir baninga mosusu bamona bolamu te bozali kose détruire bino moko bandeko na ngai tala makambo bino bokosala ekomeli biso ndenge nini nanga te tala biloko bino bokosala ekomeli biso ndenge ya kosenga bato mbongo mpo bakutana tata mokonzi mwa ekolo estce tata mokonzi mwa ekolo nde apesi bino maboko Félix Antoine Tshilombo alobila bilo moto mpo amona ngai fo $15,000 Félix ayebisi bino moto fo amona ngai fo $20,000 Félix ayebisi bino moto mpo amona ngai fo $10,000 mpona nini bozali kosala bongo bozali kaka koboma bandeko na bino moko bazali koya alors etumba bino bozali kocréer boyeba ndenge nini bokosesaka yango na le jour à venir ndenge bolobaka lokota ya lifaransa pamba te bato wana mpe bakosepela te mpo bango mpe bali na posa mpe baliaka lokola bino bokoboma na bino mbwa aswi mbwa kasi boyeba ete bato wana bakotikaka bino te tala lolenge Congo ekozala malédiction ya malédiction tala lolenge Congo ekobika bosomi na yango te tala lolenge Congo mosala ekosalama malamu te toleki lesekala tobeti ngonga bandeko na ngai botindaki mongolo to na bino ekomi tobeti ngonga bao bazali na matoyi bakoyoka mpe bokomisela tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mpo ayeba kolandela malamu lokola ye mpe ayebaka na ye makambo te manso masalamaka ayebaka te ayaka kaka kosutuka na nsima me tobandi toliki ete na mbala oyo akoyeba mpo ete asali mosala ya kanza seka kolinga koverifie babiloko na ye kaboya l'homme puissant tiela biso video. Didier et Marie-Patrice Lumumba de Mer font resplendir la fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo, car ces bateaux sont dotés de 2 chambres froides de 80 mètres cubes chacune, avec une capacité de stockage de 120 tonnes par pêche. Accompagné de quelques experts de son ministère, Adjien Bokele Diema a séjourné en Égypte pour s'assurer de l'état technique de ces bateaux. Il y en a 3 de 27 mètres connus par ses noms historiques et qui seront de pêche en haute mer, en plus 5 embarcations qui pêcheront sur le fleuve, ses affluents et les lacs de la RDC. Très satisfait de cette fin de construction des bateaux, le ministre de la Pêche et Élevage s'est clairement exprimé sur le timing d'arrivée de ces engins d'autosuffisance alimentaire voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui inaugure un nouveau mandat ce samedi. Nous avons 2 petites étapes qui vont nous prendre plus ou moins, en tout cas 3 semaines. D'abord, les essais techniques qui doivent se faire sur la Méditerranée. Je profite de l'occasion pour dire à la communauté congolaise que selon le planning fait, les bateaux vont arriver en République démocratique du Congo au mois de mars. Vidéo to la kisi ezali bongo ba masuwa ba bateau de pêche
oyo balobi ete bazali kosalisa yango mpe kokoma na mboka kasi bomoni mosusu wana bakomi mongoloto ya kimbangu barécompense bango mpona bango ete prophétie ya kimbangu ekokisami prière ya kimbangu nde esaliki Félix azwa deuxième mandat prière ya tata kimbangu azali bongo na nkamba yango nde esaliki Félix azala mokonzi lelo estce tomituna motuna soki ezali bongo estce bomoni teke bozali kosalire moto oyo nzambe atiaka na kati na ye doctrine pamba te lelo namoni bato bayeke basengaka ete balobi bato batosa kimbangu oyo aliputa ye non oyo veste balobaka ete bato bazonga na vision na ye pamba te il est le grand prophète plutôt il est l'archange oyo ya kosauve Congo asalaki mosala na ye mpe malamu oyo tikino lelo l'histoire na ye mindele babomba balobaka bosolo te po ete papa asalaka mosala mpenza oyo ekoki azalaki mpenza motindami ya nkolo mpo na kodelivre Congo mpe bayindo. Mais est-ce que lolenge oyo eseli ya bato oyo bandima kolata kombo na ye mpe bakomisa yango lokola ecclesia est-ce que ya solo bozali kolika ete maponami oyo yango nde nzambe alingi lolenge eseli maponami oyo mpe bokambami oyo ezali yango nde ya nzambe toyebi te totalisi bino kaka video na maloba oyo ezoloba manyongo nde tika biso tolobela bino tolekila biso na makambo matali masuwa oyo ya mopepe mbisi tozali kozela yango ezali bongo basato nde moko bato babimisi balobi basali bacommentaire nango nde yango biso mpe tomekai kaka kointerpele conscience mpe komotuna soki mpenza ezali na lolenge wana ete papa Simon Kimbangu azali bongo ya veste ye nde azali nzambe mpe ye nde moto akokamba Kongo na ye nde esengeli totosa maloba mboka bino na bacommentaire matondo na bino banso mpena bato bokolanda biso papa Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna na Australie na mpa ya papa na ngai G3 nzambe apambola bino gino mpingala South Africa pour tireta rétablissement na nayo mpengaki mpe merveille kitoko ya mapasa mpe bato nyonso na South Africa nzambe mpenza apambola bino bandeko na biso toyei na mwa problème moko ya makasi na kati ya République démocratique du Congo problème na biso ezali nini ezali bato bakoyoka mpenza mwana mboka Martin Fayulu Madidi malamu te pamba te na kotia mwa ndambo ya parti yango soki nakokoka kosaisir yango ya mwana mboka Fils Mukoko nayoki ete alobi makambo matali Fayulu Moïse Katumbi bango banei balingai basala marche te lokuta bango balingai bacontrecarrer le vente te bazalaki na posa ya kocontrecarrer te prestation serment peuple nde aboyaki mpe peuple alongaki likambo yango mwana mboka Fils Mukoko peuple alongaki likambo yango batumbaki bapine bipai na bipai Goma wapi Kinshasa bipai na bipai basalaki yango kasi yango te nde lobiki yali faiblesse bakongomani mpo yo mpo ozali kongomani yango te nde lobi faiblesse bakongomani mpo bino mpe bokobika malamu te ezali nde eloko oyo kosala biso elo yali lokoso oluka koloba mpo batala biso barepeshe biso oluka koloba mpo basala biso bolamu nga nayebi ete mwana mboka Fils Mukoko mikolo mileki azalaki abandonné na UDPS wana kaka Félix azalaki kaka na bokonzi bato bazwaka ye mpo bakomisa lelo kolata veste elongeli bima mafuta bo ezali bandeko ya UDPS e bandeko ya FCC na nzela ya mama Olive Lembe ex mama présidente ya République démocratique du Congo ya sénateur à vie Kabila. Alors na mboka no moko mpe koyei kobimisa bolamu te mais nepai mosusu bolamu emonani soki lelo Fils Mukoko akoloba boye ezali mpona bolamu oyo euti na ngambo ya Kabila oyo Fils Mukoko afingaka kala kasi moto apesi Fils Mukoko bomo ya babale ezali bongo sénateur à vie na nzela ya komikisa ye kopesa ye makasi komema ye na l'hôpital okosalisa ye. Cela veut dire que tant que tu as makambo Seigneur tout la pour et contre. Tant que tu as bateau, tu as populaire, tu as bateau bako yoka biso la bandeko. Ezali te to lo bakaba fantaisie. Ezali te que tu bimisa ka boye bia lokuta pour être ta musuba repêcher na place au ta musuba ko repêcher te. Martin Fayulu Madidi na Moïse Katumbi batikala ekokuta na te. Batikala ki kokuta na te. Po bazo accord na sape ko éclairer opinion nyonso ya bato po bato mpe bato na nga mutu na yango batikala ko kuta na te po ba keto zo sangala ni de ni mukwege ni matata ponyo ni de laisser sanga batikala ko kuta na te
tous ala bapanzi sango to pe balobeli peuple ya bosolo eloko ko boma biso lelo lokuta onzamba ko linda ya mote nzamba za na kati ya République démocratique du Congo na ko fungola bilo poani na zolo ba makambo. Martin Fayulu m'a dit d'article ko butana te. Martin Fayulu m'a dit de réfléchir aujourd'hui. Moïse Katumbi pe la côté na Denis Mukwege, Denis Sesanga, Matata. Le candidat président baza ko réfléchir lelo. Mutu moko ta kutena muninga mususu. Si m'appelle peut-être. Mais pour la kutena on rencontre mon côté, baza ko réfléchir. Mutula kati na ye azoluka lolenge nini oya ko telema po apesa na peuple quelque chose. Baza na ta ya réflexion ko loba ete pona nini makambo e salami. Pona nini élection qui a mabeme Denis Kadima accepté à kopesa ya mona peuple. Pona nini élection qui a mabeme cour concessionnelle a até ya mopo président a prêté serment. Et loko ni ezoleka na Congo. Et loko ni tokoyi ko sala biso. Alors ba sortie médiatique na bango ko zala ka bisaelate. Parce que bakoka ko empêcher le 20. On les a dit les kambo ya peuple et non ba opposants. Ba ko empêcher le 21. Parce que bango baza ba rebelle te. Bango baza ko tambola pe na mobeko likonzi. Eza na place ba souki, eza na place ba bandi. Bakoki ko ya ko télématé ba bato ya to contrecarrer, ils ne sont pas les rebelles. Martin Fayulu azaka la mando kité. Non plus opposant mususu bazala mando kité. Mais problème des alliés, mutu na mutu akoyeba cause. Bituma Martin Fayulu m'a dit des alaka ya ko défendre population congolaise, ya ko défendre nation congolaise. Ils veulent que peuple bazwa indépendance. Azana opé na course au pouvoir té. Bituma na ezaka présidence té. Il a été élu par le peuple. Yango nde babezaka président élu il y a 2018. Martin Fayulu m'a dit qu'il n'a jamais été candidat malheureux. Non. Martin Fayulu m'a dit di Azoaka. Nde babunde sakaye na bato balingi Congo te. Po bato balingi Congo te bayebi ke mokolo oyo Congolais kozwa mokonzi oyo ya lingi. Mokolo wana nde Congolais ko sepela ko se retrouver. Bakolo ba mena Congolais en avant. La paix retrouvée jusqu'au preuve du contraire, Congolais sous l'occupation. Jusqu'au preuve du contraire, Makambo est la République démocratique du Congo et Zali participé Mawa. Partout dans le Congo, et le Congo est aussi simbaté. Partout dans le Congo, et le Congo est aussi simbaté. Et prévenez ma ponami à 2023. Batou oyo ba rapporta qui coupe la bango. Bango te oyo ba tche bango. Batou oyo ba zwaki. Nécessairement, ce que tout le baramo semble, il dépêche ses yeux dans mon député, il a voté, il dépêche. Tout est la campagne là-bas, on est batamboli, partout, moi, on a Félix Antoine Tchilobane qui m'a sommelier. Partout, les candidats députés n'a évité le caméra pour ta pour Baoka et Sony. Babitoumele qui par-ci par-là. Si tu as invité le caméra, il y a poto bayaki kolomake to longo la invité le caméra na INC le la président ngai na koti pona Sony ya kobenga kabiso miyibi. Et bon bato na peuple la boy bon ba rapporter coupe. Té. Sony wana ba candidat président opposant bazanango. C'est quoi il faut battre le lenge ni bako bima sortie médiatique la bango za ndenge ni bako ko ya bozo baté. Ya mona moni bazo réfléchir. Balancer à ta marche mon côté. Nyonso wana ezali bobai. Ya parti oyo yibi bokonzi, ya parti oyo sali makamba mabe, ya parti oyo et sali bonyama ya boye mona na mboka mobimba. Ba parti wana nde ba telemisika pona ko créer ka makambo que marche que balobi boye loin de là. Opposition jusqu'au preuve du contraire pour que ça marche. Et puis l'autre toujours l'ingato la tsapé. Ba opposant ba bundela Félix te ndeni bilo bonimbo chondere Félix abundana na batwana. Ndeni bilo bonimbo michelo kwa bilo bato yi deux personnes ba combattre bino. C'est archi faux. Batu bazo bunda. Ce qui bino bo lo ba bon cela veut dire bino bo comprendre que bino bato yi deux personnes de batu teki Congo. Bo comprendre que parti na bino ndeze parti o eza ko assassiner peuple congolais. Comment bino moko ba congolais bonimbo micha ke bisonde bazo bundi ba ko bundi sonde yene.
baobundisa Félix ndenge parce que Félix ayebi biso c'est le Rwandais nde baobundisa biso bosiko ndenge ni bino boza komitiaki bino nde parti ya UDPS parti ya UDPS boza loka ba parti nyos bosiko ba combattre bino ndenge non par là que bato ba comprendre bino boza bato mabe par là que ba comprendre bino nde bozo boma ba congolais par là bazo comprendre bino boza na complot ya mabe parce que comment nga na za congolais bitumbo ba congolais ba obunda pour ba sauver nation congolaise bazo bunda contre ba agresseur bazo bunda contre ba ennemi ya Congo comment nga peuple congolais na miloba ke bazo combattre nga non vraiment na fungoli miso to yebelo ko malamu parce que moi je ne pense pas mokolo moko fayo lo ba ke nga na obunda contre Félix. Attends, mon colombo te failli le bac et ngana obunda contre UDPS. Non plus Moïse Katumbi, non plus ba opposant nyoso ba bimakiwa. Denis Moko de n'en parlons pas parce qu'il y a big sakadaye. Biso de soto dénoncer ba criminel o ezali Rwanda nanzela ya Kagame, pe ezali mindele o ba obisa biso. Mais comment bino ba to UDPS ata mo bo sala ka ba réunion na bino, to ba sortie médiatique la bino, il faut bo accuser ba ninga ke bino ba victime. C'est comme ça qu'on s'est victimisé par rapport à quoi? IDP c'est comme victime na bitumba o ba congolais bazo bunda contre ba agresseur par rapport à quoi? Non, oti kabilo moko la tsamson nzela o biso na ontozuite. Boti ka kotindika Congo na sika o Congo ekoma te Congo ekokabwana kate. Les Congolais bakozalaka unis à jamais. Congolais moko te akobundisa Congolais. Congolais moko te akodétruire Congolais. Tout Congolais akoluka libération à la République démocratique du Congo et non haine entre nous ou bien nous diviser. Tokolingaka yango te. Tribalisme ekozala te. Ekozala kata mukolo moko te. Ba plan machiavélique au bilo bozala ngo ekosimba la République démocratique du Congo te. Peuple congolais a ko revendiquer ka ba droit na ye. Peuple congolais a ko sauver mabele na ye. Peuple congolais a ko se soulever pour un but. Pour na kozala indépendant. Pour na ko boya bazala sous l'occupation. Peuple congolais azali ko se préparer en conséquence ya ko bundala ba adversaire na ye. Soki yo congolais zo sentir ko za adversaire ba congolais ba ke to ko attaquer da yo. Parce que notre pays est occupé. Mboko na biso bazo bomba bazo violer. Chaque jour tuerie. Bazo kanga bamboka, mais comment yo un congolais zo bimasko victime lo bi ba obundisa yo. Sur quel sens yo congolais ba bundisa sur le bazo bundisa République démocratique du Congo. Quel genre ya congolais yo zali? Alors tout congolais oya ko zala na nzela, congolais wana to ko s'occuper na ye. Parce que nous on se prépare pour la libération de notre pays. On se bat pour être mboka oya zala libéré. Congo ko bika boyete na 21e siècle. Congo zala courant te. Congo zala stabilité te. Congo batu ba olela chaque jour. Bazo bomba bazo violer. Bazo sala mabe chaque jour. Bon yo congolais moko zolo ba ke yonde mutu te ba kolobelo par rapport à quoi? Arrêtons. C'est que bino ba derrière makambo ezo salama. C'est que bino de bozo kotsa bangula po ba bomba ba congolais bino bokanisi boza protéger, bokozala ka protéger te po kaka bango ba ko mettre bino en cause. Bokozala ka protéger te si vous êtes derrière les Rwandais. Car bino moko bozo dénoncer ba Rwandais, car bino moko bozo lo ba ke basa bande ko la bino, car bino moko bozo lo ba ke ba bundisa ba Rwandais te finalement boza wa. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Les opposants n'ont pas de sortie médiatique là-bas. À moins que basali en côté monsieur sur ma chaîne auto éviter. Alors biso to linga ko lo ba bosolo bo s'abonner massivement à la chaîne de libération bozaka décider. Jusque là ba opposant ba déci. Jusque là opposition se zoli là voire même bato bazaki na union sacrée. Baza déci. Bazo regretter le pourquoi to yaki na union sacrée. Il fallait tout à la makambo la musique pour te bander to monde la Congo la biso to côté kamboka la biso ba campagne o ba bemba basali ba campagne o ba tuno so basali il est kay makasi ba bemba ba se détruire ba moko ba bimisi mutoki la ba moya makasi pour ba futa ba on a monnaie des singes. C'est la trahison aussi de la République démocratique du Congo parce que bemba zo yeba ke makambo ya yebi ya bitumba ya mboka to sauver nation congolaise. Congo za la besoin la biso nyos. Tozo bundela biso la biso pamba toza ba esclave quoi que les lozo lui ozomela. Pomboka no eza occupé batumo ba o dirigeant. Batumo ba bomaka bino chaque jour boko ko bundisa bango te. Bozolo ba ke boza bien. Rwanda zo maltraité biso. Chaque jour azo boma biso bongo bino bolobi boza bien po ozomela tembo. Tout le qui la biso peut être éclairci par place voilà jusqu'au preuve du contraire opposition dans les sanalités.
tokomi na biso kokenda biso na suka biso toyaka hotel pole toza na likambo na moto te tolingi kaka Congo ezonga mobimba Congo epesa biso biloko ya kitoko biloko oyo bato babanga biso eno biloko bato basakala biso biloko oyo bato barespecte Congo eno biloko oyo bato bamona biso lokola pamba na kocha sketch oyo pourquoi moi ndambo ya théâtre oyo to maboke oyo to humour oyo esepelesinga par rapport ya ba propos plutôt entraîneur azoyebisa ba joueur camerounais si je me trompe pas tokotia yango bolanda yango bandeko langa koseka te bimisa likanisi nini alinga aloba eza likanisi nini azoyebisa ba congolais. Toi tu dis que tu es congolais mais tu soutiens pas la République démocratique du Congo. Ozo tala te Congo, ozo yebata makambo ya Congo te. Mais tu dis que tu es congolais, oko servir nation na ondeyeni. Ozo tala souci à Congo te, ozo lo baba fausseté, ozo telema pona koloba lokuta et tumbeza lolenge mususu yo ozo mema biso la façade mususu. Ozo trahir nation na yo et tu dis que toi tu es congolais. Tu n'es pas congolais. Tu n'es pas congolais, tu te dis toi-même. Quand tu es congolais, tu vas défendre ta nation congolaise. Tant que tu es congolais, tu vas défendre le Congo. Tant que tu es congolais, tu vas défendre les Congolais. Oh, bon, ma Congolais. Tu vas trahir les Congolais. Tu vas sala bango mabete. Tu n'es pas congolais. Je suis là. En fait, tu fais plaisir à papa. Ouais, c'est ça. Tu es jamais venu au pays. Tu connais quelle ville au pays, au Cameroun? Yaoundé. Yaoundé. Donc même la capitale, tu ne connais pas le nom Yaoundé. Tu comprends pourquoi vous-même les lions, là, quand vous partez, vous dormez. Parce que vous ne connaissez même pas ce que vous défendez. Tu connais Oumyobé? Non, c'est un ancien lion. Tu connais pas Oumyobé? Tu connais c'est un ancien lion? Douala Mangabel? Non. Mec de là. J'ai donné à Fana, tu ne connais pas? Non. Ah bon? C'est que là. Enes Wandje. Ça veut dire que c'était pas le Cabral, il est comme tout, c'est que je perds le temps. Ce sont... Je sais pas, ce sont les anciens sélectionneurs. Voilà alors c'est qui veut de notre équipe. Rien. Bon, tu connais Général de Gaulle? Ouais, le général de Gaulle, je connais très bien, en France. La Révolution. Tu connais Général de Gaulle? Oui, effectivement. Effectivement. Et tu veux jouer pour le Cameroun où tu ne connais pas, non pas des généraux. Tu sais pas que les Oumyobé étaient nos généraux ici. Toi, tu connais le général de là-bas et tu viens jouer pour nous. Nous, on ne veut pas l'aide. C'est pas comme ça. Tu vas aller jouer pour les généraux de là-bas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Tu m'as et vous, c'est moi qui sélectionne. Tu m'as et vous. Des copines, des copains. Toi, tu viens d'où? Je viens de France. De France. Tu vas jouer pour nous? Oui. Ok, bon, dis-moi, tu connais quel mec camerounais? Tu connais... tu connais le héros? C'est quoi? C'est un championnat? Oui, de là. Tu connais quoi, coucou? C'est une ligue. Toi, tu connais le Ndiafche? Non, désolé. Le copain que base, tu ne connais pas? Pas du tout. Le Sanga, tu ne connais pas? Non plus. Le coq, tu ne connais pas? Désolé. Bon, tu vas, quand tu vas aller défendre les lions, tu vas jouer pour les lions là, tu vas défendre quoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous allez au stade, vous défendez aussi l'identité culturelle de notre pays. Et dans notre culture, il y a ce que nous mangeons. Tu vas aller défendre quoi? Si tu ne connais même pas, il y a d'abord les mets camerounais, tu vas défendre quoi? Ton plat préféré c'est quoi? La merguez. La merguez. Qui va préparer ça ici? Qui va préparer ta merguez là? Toi, tu veux jouer pour les lions indomptables. Tu ne connais aucun mais on demande ton plat, tu parles. Vraiment, que la paix du Seigneur est à la bâtonnière. Tout Congolais a bandini à Kosala pour l'ambokalaye. Natango o biso so ba Congolais to réfléchir. Natango o biso so ba Congolais to se décourager te. Parce que makambo na yebisa rabino bolinga koyoka te bolinga konzima te. Ce n'est plus le temps que moi je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. Parce que tu es Congolais.
c'est le temps ya réflexion nini esengeli na sala mpo mboka no eza na besoin na yo mboka na yo eza na besoin na yo mpo tobunda etumba esengeli biso tosala révolution congolaise mpo Congo ezwa indépendance na bandaki koyebisa bino ça se prépare tozo kobundisa baindividu te loin de là mon frère tozali kobundisa système oyo ekangi bakongolais système oyo ezonyokola bakongolais système oyo ezoboma bakongolais yango nde esengeli tobundisa yango bitumba ya balumumba lumumba abundisaka individu te bapatriage babundaka contre baindividu te babundaka contre colonisation baboyaka colonisation baboyaka colonie biso pe photo boya yango parce que systématiquement ba changer kaka méthode bazali ko coloniser biso Félix akosala musala ya malamu te po aza sous pression ya bato moko songolo ba opposa na biso bakotambola malamu te po baza sous pression ya bato moko songolo alors Congo ekotekama lobi na ntongo tokozanga mboka totala malamu mpe tokanisa malamu nini esengeli tosala toza na problème contre les Congolais te toza na problème ya avenir na biso oyo bato bazolinga te to vivre convenablement bato yango toyebi bango ce sont les Rwandais utilisés par ba blancs ba mercenaires au bazolinga biso. Alors on va attaquer les Rwandais. Toko attaquer bango. Pour bango ne batu balingi biso te bango ne batu bazoboma biso. Alors à part wana nini yo zolingo sala? Pourquoi zolingo ko sela balinga mo makam? Pourquoi yo zolingo bundela ba Fayulu Fayulu za adversaire ya mutu te? Fayulu za ka défenseur ya peuple. Au peuple a trouvé qu'il vient en 2018 ensemble avec Félix Antoine Tshilombo. Il y a que les changements s'appellent Martin Fayulu Madidi. Il n'y a pas la bisoté, il n'y a pas Félix. Et d'un coup, il y a changé. Pourquoi? Parce que Sangala pour battre Congo. C'est par là où les bas blessent. Mais si c'est la réalité, nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Mais façon d'entrer, de ça la passe. Façon de changement, de ça la Congolais passe. Mais nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Nous voulons que tout le monde de la nation n'a pas. Nous voulons que tout défendre la République démocratique du Congo, la nègre à vrai, la mensongeté pour les amis à Félix, la mensongeté pour les amis à Fayulu, la mensongeté pour Moïse Katumbi à Pessangambo. Voilà tout le monde. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est qu'on ajoute vient du malin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre. C'est nous qui vivons la paix et prépare la guerre. La patrouille, la mort nous vaincra. La peur doit quitter nos esprits. Merci Nakabouya, l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement, la pape Joy, directeur à recherche stratégique et sans nous conduire. Pareil avec Bissoma. Pour la même temps, nous avons dit à Botar, nous avons dit à Bissoma, comme il a dit, maman d'Angola, nous avons quitté Florence et Amatondo Milo. Et pourquoi pas, maman Jacqueline Bonoma. Merci encore une fois, Nachilène Tela, Naflance, Ali Momo, que mon Seigneur, monsieur, en Cololandais, nous en prêtre. Merci encore une fois là-bas. En tout cas, nous avons tout le cela où il y a un dimosi. En tout cas, nous avons bien voté. Nous avons dit que nous avons dit Ranson amelaki ya dimosi mbongo na ye obakenaki bongo na campagne présidentielle ya moya dimosi pe langa moya lobi ke soki we Ranson azwaki te ye mukola monaki we Ranson kolela nde alobaki ezali masumu plutôt nzambe afuti we Ranson soki ezali bongo we Ranson akoyeba bongo kopesa ndeko mbongo pe bakoyeba bongo kosola po ete bazali mampanki likambo ya misolo eboma makambo ebele likambo mibale eboma mokili ya mwasi pe ya falanga soki ezali bongo en tout cas mais le reste pendant naza na kati ya mosindo la moté uto ya ndimo sa za Afrique d'ici pour la soins médicaux mais nayebi ke santé zongi malamu basala eso opération ya cœur bacheye eloko moko la kati ya motema poété et bah quand même qui cela veut dire cœur peut-être matière plastique ou matière quelque chose en tout cas déco santé boy azam malamu mais azam so malamu te parce que bah c'est matière ba biloko na nzoto za bongo ça veut dire bolo msele mingité ceux qui allaient bongo we ranson pesa mbongo poété alobi redi à pesa qui est déjà
mbongo apesaka bareli mbongo kasi etikala kaka yandi mosi vraiment oto yebi kaka yango wana oto yoki quand même epa ya bato mais maboko nango pe ato ebite tika nzambe apambola bongo Grady Lompinga, que Dieu vous bénisse. Directeur Willy Salompinga, Nzamba Pambolo, la servante de l'Éternel. Christian Vilompinga, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Na gloire suprême, premier Lompinga, que Dieu vous bénisse. LG, Nzamba Pambola Miradisse, Lompinga, Pambola Mama Lelissa, Munga Nabiso Mama Pasteur, Pambola Esther Boluka, Lompinga, Nzambe Aebala Kobondo, Mitema Nabiso Nyonso, Florence Amatondo, Midola Mokitenaye. Mamour d'Angola, Kilame, Biso Nyoso, la Chabienne, Totelema, Bisika Sotozali, Tobunde le Kolo Biso Congo, P. Tosunga Bongo Fondation Océan du Congo, Poète Ekemeli Bosso. Ingeta, Ingeta, Ingeta.